Tikaete kina na Nzambe ebila mabotela bino partout bazabo kolanda filme oyo oza mosala pai grande Dadi Arafat koloba titre ba filme ya sika ba filme ya elengi Nzambe a pambola bino Nzambe a pambola yo photocopie ya papa mbei ya papa mot de passe ya papa les œuvres de beauté Ben Arafat Nzambe a pambola yo bientôt to comment la titre film na biso bon mafisa kitoko na bombelebele filme oyo eza elengi bafan partout bozali na kosenga na bino bosabone na site na biso na lobibe bosabone na site na biso kaza video Dadi Arafat kuna nde okokuta ba nouvelle nyonso na YouTube okomi kaka kaza video Dadi Arafat vraiment bosabone et kosala biso bien makasi mwana ya piton kebako titre film ezali bongo mwana ya piton bafan de kabinda okunene suite fezo bima bolingo na hotel merci na bapel merci na ba message merci na ba encouragement na bibi bientôt ezobima kalate bolingo na hotel film na biso ya Fally Ipupa bientôt sur les marchés aux apôtres de banga aux apôtres publicité benga salama solo pour ça la cité Nolanda film oyo aux apôtres reportage ya mariage anniversaire et ben topé coutumier pour tenter sa vidéo aux ba cassette on va faire ba CD benga biso okoza la cité mosala kitoko titre film ezali bongo mwana ya piton bondi balanga film oyo eza matata si le bandi m'a incartation ezemo na ba ezemo moka fukami moka zobelela incartation reçois Shiva invocation zo côté bandeko ba kake zobeta ba orage. Est-ce que vous avez besoin salama? Moi si moi pekeke pa eza wani ya moi sa zomona orage pe makamezo salama ka mboka na kacha village. Amiti ba signe yango za nini? Côté incartation zo salama. Orage zo salama. Reçois Shiva. Bazo toni sa mwana mobali na ba makubungu bandeko ya likolo ya ba pata. Il y a 7e ciel, 8e ciel, 15e ciel, il y a 20 malins, 12 malins, Shiva. Incartation de Salama bandeko. Ezemo azotoli sa muninga na ba makubungu bandeko. Eko suka ndengeni. Koto pe na mpanza village, mamelo soki mamelo na obenga soki mbikudi, to eza wani nganga ya mwasi ne babenga bango moko. A remarqué banguya ba puissance ezo éclaté na atmosphère likambaro nini bandeko mamelo azolinga to eza wani azonga découvrir likamni ezo salama nini ezo leka na village po bakake na ba orage to changement ya fréquence esalama boye na katikati ya journée to na tongo tozo découvrir na kati ya filme eza wani azokende wapi kuna pe na moni ba ezemo moko fukami bazo wendre ye ndezaka pasteur na mwana molimo azo wendre to azo pambola ba mpate azo belela ba démon d'esprit ya mapata d'esprit ya l'air esprit ya mupepe esprit ya orage esprit ya mbula ekota mwana mobali ati rouge koto ezawan na couleur alati loto libaya ya vert na couleur ya nature asanti eloka molimo bandeko abino na précipité est-ce que précipité ngaza zonga ndako to aza ko kayeba nini zo sama eza wani
mbote ndeko asana ke wapi na tongo bwa mona na katena ba hero c'est que problème ozo salama ka banzambe bana réponse ba villageois ba yebi ke mamo soka bimi na kati village na ba hero c'est que quelque chose ça ne va pas na kati village et inda kamabe na bitumba ba bulldozer to ya banzoko ezakaka matiti mutu esufraka kebako likambango nini bandeko oyo sengi babelela banzombe ya likolo besprit ya babapata ya 12e ciel ba 12 malin ba 24 malin ozosangaki babenga besprit ya basandoka eza wana sentir quelque chose ça ne va pas hinga odumodu eza wani yeyo su papango bandeko odumodu azaki olokota mwa bitidi timba ponyo poni obenga banguya oza odele ya banzambe yo zaka mwasi ozaka bodo olingi nini yo nani yo nalaka tunaka question ya lolengo ngai naza odumudu deux fois te nasalaka nyonso nali kosala non orépondre nga question te naotuna yo mpona nio oyebi nga nazali princesse ya 7 rivières ozobangisanga te est ce que talinga osania odumodu ozaka mwana ozaka mutu oza mobali banguyo ke luka eza na bénéfice pour la peuple kebako asi longo asiko odumodu nazo pekso pour la dernière fois tika kobela banguya bongo parce que ekomomona liwa asi soko longo ate sikoyo nakofrape mpo koma mwasi na ngai odumodu na ye awa te mpo tobunda mpe to esala echange ya banguya banguya ozoluka eza lokola poussière oyo mopepe ezobengana yo ozodefie ngai asi yo olingo defie nga kebako eza wani na ezomo ozodefie ngai asi oluki kanda na ngai oluki kanda na ngai komona elongi na ngai kanda na ngai no mbano nakotolere yango te mbano jamais ozaka mwana mwasi oza bodo nga na mobali mbano deme nganga mwasi na nganga mobali bandeko babetani gazon asi otumbeli tigre asi otumbeli tigre hey mbano nakotolera soki balobi mbano engola asala koki kotolere likambo boye te mbano odumodu na kati ya shrine na ye hey invocation ezosalama mbano mwasi oye aya amilingisa pa na ngai nga na maître koleka ye ya ye kodefie nga na kobuka nzete ya palmier na likofi jamais kosalama mwana mwasi abangisa ngai incartation koto mpe ezosalama la jeune fille na kati ya shrine incartation ezosalama
Asin na jeune fille bandeko incartation zo salama. Asin incartation zo salama bandeko. Koto Odumudu azo tumbuka. Non, jamais. Jamais na rolakisa yo lelo. Na rolakisa yo. Do Odumudu abima keko zo makubungu. Apa zongi na village ke do sava ba bitilichi mbaba mukoko na ena ya kibonganga na e. Asini akekuta na bina mona ki bazo peso banguya. Ngana zali grand, naza monene puisa koleka yo. Shuba. Mambu makatikidi. Asini na yeba. Oye ko derasinga pa naza obuka bitidi timbala ngaba matiti na ngaya bukoko. Po sali olubi insulte. Na yo peso message ko to baba Nzambe. Na mono za teti. And you want to end up like your late father. Okufa na ola papa na yo nenga kufa. Ha? Onyati mukila tigre. Osali erreur ya vina yo. Odumodu. I want you to get out of my shrine. Talonga na shrine nanga. Before you end up. Avant suka ndenge papa na yo sukaka. Incartation zo salama. Andamento da cobra. Andamento da tigre. Shuba barbuto. Be bandiko meka na bandiko wana jeune fille azo assister guerre ba bulldozer. Bazo meka na Odumudu na Asin. Abeti fort. Deuxième ba. Eloko ite. Odumudu asanti ke no nganga mwasi aza makasi. Na yemsa kiyo oza teti. Lokola shura nanga. Silo toko kufa lokola ndenge papa na kufa miserablement. Odumudu azokende kaka te. Shuba. Na lakisi yo kaka. Shuba. Odumudu eloko ite na miliango kwa kutuna. Shuba na miliango kwa kutuna. Kebako Odumudu a frappé maman. Odumudu a frappé nganga ya mwasi. Uma Zolzete mama Kima Kima uma Kima na mokili koya soya kikombo ya Odumudu okobanda ko trembler deux fois te. Odumudu a frappé nganga mwasi. Odumudu a bomi nganga mwasi. Est-ce que vous m'avez dit salamio nganga mwasi avec na mwana mwasi azopesa mwa kila apesi nzeta pouvoir. Okoma serpent na kombo ya piton. Okoma nyoka kota na zamba pelia ba poussière. Meta nzamba loba. Zonga nyoka poza nyoka. Odumudu akomisi mutu nyoka bandeko nakacha village. Komo nanga Odumudu amolengi. Kebako Odumudu nakacha trône nae. Deux fois te. Jeune fille a récupéré nzete ya maman kufi. Jeune fille a récupéré makubungu ya maman pe akimi. Deux fois te. Afandaki na ye. Aketele mla Odumudu. Chika. Bazo umela bopona ni. Chinelo wapi bino Est-ce que la base landako? Wapi bino? Chinelo. Chika.
Yaka, bofukama. Bofukama. Taba bilong na bao. Bwana mao. Bole bambona na ofela. Bozana suna kanda yo. Maybe I have to perform some ritual or sacrifice. So c'est na go sacrifier biloko siwana pour se faire. Sina servi biloko na weza na mesa. Akende yaka nango. Ebe bale bobunga. Mwa ba azokota na lisasi na mpanzi bandeko. Na menga na mpanzi eske bachembeli tondengeni. Mwana mbali mwa koti bandeko bia lisasi boya na. Yaka mon fils. Botala ningo. Bolongo. Odumuda zala mwana moko ya mobali bandeko azana makila nini yango. Qu'est-ce qui se passe? Nini yango. Tukendaki mission. Babetinga basasi. Pa nani mission wapi? Nana komeka mwana nga. Boza en garde nazoya. Boza en garde nazoya, OK? Mwana odomuda zwi lisasi bandeko akendaki mission, na zwi lisasi. Amen akendaki mission, na zwi lisasi. Deux fois te. Oh, calme, zala calme. Hey yo! Odomuda zo traiter mwana na bandeko. Nana toucher mwana ya odumudu. Zala calme. Ozo bonga na yo déjà. Hey. Eza somo pe mawa. Papa tali likolo, atali mwana. Omele kaya. Na ebisa ki oyaka to travailler na ensemble awa moboya, Papa mabuni ozoloba. Ko travailler pembeni na nina ko protéger bien. Peu village et tout eza bien pour na yo. Village bana besoin na yo. Na village. What are those girls doing around me? Who are they? Oyi basona ba uti wa po bazana katikuna. Nangana tuna yo. Basa bana. I even noticed that. Na moni moko. Jeune fille wana. Akob. Nini yango? Yes. Bazalaka. Bazalaka ba omisat. Bazabasi na ngai. Kokamwa. Papa yo rechange te. Basi no. You can get call the concubines, whatever you like. Benga baba concubine ba compine me baba basi na ngai. Mena ndenge nini obala ki muko nini? Oyebisa ingati obali na bali bango te na zwi bango kozwa. Na reconnaître oyo mususu encore azalaki mwasa jeune mobo wana eba na sepene kozolo bango azalaka asiko komi mwasi nanga mon fils naza lokola nzambe na village oyo deux fois te na village oyo babangaka ngai naza lokola nzambe nyonso eloko nyonso nalobaka nazwaka yango o mpe naza ko besoin nazwaka yango zela papa zela. Ongo bakozwi basi wana nyonso epa ba mibali na bango avec puissance. Nazwi bango avec puissance makasi. Bato nyonso babangaka ngai na puissance. Nyonso kaka nango besoin na village nazwaka yango. Oyoki? Ok. Nana problème te eza décision nyonso ozwa basi ebele me ngai fo nabonga nazonga na ville bamaster baza kuna kozelanga village wana eloko te eza na eloko te fo nabima village oyo oyinga nazana nayebi kozali moyibi voleur ya haut niveau oza dangereux violeur oyo enlevaka bato me naza surpris ozomona miliki na miel te ozaka naka village oyo tika na biso na village oyo bacommissionnaire bazawa na village oyo
tozali na ba ex-commissionnaire bazala bandako ba bien a ba compagnie pétrole ya diamant eza ba riche bazala kacha ba riche millionnaire ba trillionnaire na village there are houses so talila ndako nanga bandako eleki ya ndako nanga eza in the city. et puis ba patron no sima na ville ba garda ba mbongo na bango awa na ba ndako na ba ndako na ngonze tonda ba mbongo so yeba kengo te zamba pesa yango yo apesa ngai apesa ngo biso musalo zo sa na village no yuzo sa no yanga na zo sa to sala ngo awa na village c'est ya biso yona fo zonga tout ba partager yango video zolo bana mon fils hey kisa village ya mundele eza dangereux eko bomayo surtout ba ya ba Congo to ya ba luba ya uruba You may go back again. okokende kuna po kutana ya ba Congo to ya ba luba okay bala nguya makasi pardon zala pembeni nga na village ya kuna ko protéger makasi ozali mboka toni miel na miliki obini wana raison fona meka fona ya omeka mais bamasa na est-ce que est-ce que on se retrouver na village tika yango ngai mo na ko préparer nyonso okopande zonga la village ngamo la bine na osala bino sona zona village on se retrouver na bi ko se retrouver mbongo ezawa zonga koto to moni mwana mbali mwazo tracer na katikati ya village ke bako amoni jeune fille o ateleme o ba pesa ki nzeta makubungu afanda na ta pembe na libanga oza mystère to ndengeni to ezola ksali rompiao ke bako oza ni batala ina jeune garçon pour la pembe pour amona na film azana ni bandeko yepeli sumu za batisi nzokande zalaki sendoto nzokande zalaki ndoto mwana mbala loti ndoto akuta na jeune fille bapesa ki nzete ya pouvoir et pas maman na yo azanganga nzokande azaka neve frère en Christ a récupéré chapelet moi Biblia au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit tikana chapelet pour ba ndoto na loti na lota yango te c'est que ça a signification moi ba na butu na yebite est-ce que ba ezemo ba visiter nzambe muta visiter tonene un mois après bandeko hey ike incartation incantation odumo na zobenga suba orage ba pese ba orage yomo pa zobenga nguya ba likolo ke bako azobenga besprit ndeko azo parlementer na besprit bandeko de fois te mokili ose ebeba nango deja azobenga badémon géant bakita shuba na kati ya kalu magique est-ce que bozomona mozo salama azosala incantation azobenga azokotisa azobenga azokotisa likambo ngo nini na kati ya village nzeta si komo nango effort omeka you be the greatest criminal ever omeka mwana komba mwana abi okoma criminel a danger koleka omeka naya okoma criminel a danger koleka soki azosala incantation na konti ya mwana na ye okozala motu oyo akozala na baenlèvement akosala baenlèvement ya ndenge na ndenge moto ya baenlèvement oyo nanu mboka oyoka te azosala bikilakila to incantation na konti ya mwana na ye azobakisa mwana ye bamakubungu to ndenge nini shuba omekania effort omeka paraître
apparaître in glory na gloire na yo ke bango omeka zongi na monde bolo yonge le plus dangereux ba criminel pe brutal grand voleur okoyeba na mokili mobimba bakokili momeko betela yo maboko okoyiba partout mission nyonso okokende okosala succès oyende ko répondre appel ya bakoko na yo to ya destiné na yo oye ko répondre volonté ya banzambe to ya bakoko yo na ngai tozo répondre volonté ya bakoko boye malamu fils omekanya oza intouchable pe instoppable bolo yonge boye malamu mon fils nalingi ozala nguya parce que hey naosanti nguya na loboko na ngai oyo nalingi apesa yo ezali puissant koleka napesaki yo mutu moko takozala nango nazolibera mpa na yo nalingi ozala otelema makasi okoya te nakokoya te papa nalingi otelema orecevoir nguya ya invisibilité okoma mopepe bato bakomona mpe bakogumama liboso na okoma lokola nzambe oza su mortel te oza su mutu te okomi esprit nazopesa yango sikoyo fuzala makasi po koya te hey kozoka te hey reçois papa bazokotsa mwana makubu reçois ay odumodu na remplir la koba odumodu hey odumodu defate odumodu azomikumbisa odumodu kamulengi odumodu bambolani defate ozala bopotinite bele ozinguya ya oza moyibi ya munene na mboko oyo enlever violeur bomber moyibi meurtrier à danger telema naokoka te papa naokoka te telema naokoka te telema tout droit nazo remplir banguya na famille tobenga bato batoza bamiyibi baenlever bato kosala bacrime bandenge na ndenge famille ebengama famille bato bamiyibi ezali destiné na biso ezali nzela bakoko na biso odogu maître bolo yonga yeba kokomi au-delà ya être humain oza sous être humain oza invisible instoppable oza grand bato bakomona mpe bakogumama liboso na yo bato bakotremble kende mpe détruire mokili kende e domine mokili mpe na enfer domine moto nyonso oya liboso na yo ndeko ayaki akonda azongi na systeme ya bololonge tuna baopération minene na Lagos mpo ani na village tala nana nouvelle mo mpona bino nyonso nini yango tika na bana kolobaka bolimbisa ngai mpo nalimwaki na scène ntango tension ezalaki makasi natika bino nyonso nayaki na village mpo papa na nga traite nga na lisasi nazwaki bolimbisa nga mpo natika bino na katikati ya tension osalaki mabe maître osalaki mabe oui mpo nani otiki biso dans moment biso kina besoin soki yaki nani te betoza sorti ndeni baya ya limbisa bolimbisa oza passé oyo esalamisi esalamaki meto na fitiri mo eza kitoko ana village oza kopanda nazo asile bino nyonso
na village awa makambo kitoko eza koleka village koleka ville eloni ya kitoko eza na village mutuka kitoko eza te nini te obosani otambuli village mumba te yango naza kokamisa liboso namoni nyonso na misu na ngai ndenge baoboma bambongo badiama ezobima baor ezobima bakompagnie danse bacontoire banini eza awa na village tina biso na bino bozala calme bolanda ngai directive na nga nakolandisa bino bokosala nini. Ok, ça va, yo za leader tout ça ndenge Michel boso tokende totala ndenge Michel boso ebimisa récite malamu bon totala ndenge kobimaka. Ok, tona besoin ba arme siko pour tosala opération faut tozala ndako na village base maître oui faut tokoma na base moko bien na village donc ndako omekania nayiba jeune nyonso baba na village oyo bamasa na yo bokola na bango nsame o nani nayebi ete papa komoni eza obia jugu aza mutu na village oyo ka ye mutu na village oyo alinganga na village oyo na mutu mosusu te na tiai confiance alinga koma nakolanga soki akoli nalingi ofortifie papa aza na role moko important kojoue na bamasa na nga ya solo. Oui papa. Ok, asepela na mosala yo salaka. Oui papa. Ok, j'espère que akokoka bamakubungu na kopesa oui akokoka bana na ngai peuple na nga to na kati ya guerre na kati ya mokili oyo. Alors likambo kosala ezali ya malamu ekozala na kozala rempli na makubungu yango boye awa yango toza koyiba mpe bakrimi nyonso sorte nyonso yango ezali appel na biso ezali koyiba eza malamu eza spécial. Alors nazali kofortifie bino libanda kuna bozala intouchable et bozala bato baza dangereux koenlever koboma koyiba mutole sortir. Alors on a appelé ça puissance et kokosa bino invisible mpe ba immortel na nguyango yango ezoya nguyango ezoya boza prêt nazo remplir bino nguyonga na travail nango za immortel za lokola nzambe tika nguyango kitela bino incarnation bandi orage bandi puissance ba 12 ciel ba 24 ciel ba 24 malais ba 33 malais ba 48 malais ba nguya de illuminati ba franc-maçonnerie ba ngangos occultisme bichebechebe oko shumba reçois yamba mutema diable mutema koboma pe ko détruire ba pesa mutema diable heyo incarnation salma reçois mutema diable yango boma pe ko détruire reçois yango kanisa pe agir devant le diable reçois emba di kadi bo oko zume hey reçois ozala mutema désir ya diable alors que multiplier yango ekokisami hey reçois reçois yamba mutema ya nini sikomba loto koyoka reçois yamba nguya musalo poni zonga na makolo ya desire na yo yamba nguya pokokisa mission oyo bengama yamba mutema ya diable ya koboma pe ko détruire hey shekeraba
ekokisami. Hey, bokomi immortel. Et pour yo débutant, ozwa quelque chose de spécial. Yambanguya Shuba. Recevoir mon thème à diable. Yakobuma peut détruire. Incartation zo sala manakatia shurani ya odomodu. Banganga bazuba kisi to bami bazuba kisi ya bonganga. Yozali chef na bango. Leader, chef na bango imbattable. Ouais. You are now immortal. Comme immortel, incoufamable, imbomamable. Bongo kufate. Koyibe za malamu. Ko continue ko lever batu. Pe koyiba ba mbona bango eza malamu. Nyoso kosenga bakofuta. People answer their call in different ways. There are people that are doing Batu bakota la destinée, bakenda répondre appel la destinée na bango. Batu so benga baza ba pasteur, baza so ben ingénieur, ba apôtre. Biso to benga to za ba miyibi. O tali tite na biso. Igwe. Pe binonos ba chef ya cabinet royal ya royaume na biso. Na eko annonce bino que mon fils est de retour. Mwana na ngai. Pas de mode. Oui, ego. C'est là, ça. Oui. Mwana na omekanaya. Oui, omekanaya. Ye penza. Ye wana pe mwana ngali boso. Azongi. Yes. Na ebike bose plana mwana ngati mingi bozawa. Bembwana shwate. Talibino. Era problème te. Na ebike bobo ko se plana ngai. Mena ko se plabo se plana ngai. Ora boy fa rejoindre ngai. Na yango. Na ina boy yebake omeka kenya azongi. Omeka azonga na ba kamaradi na ye. Tazozonga libela yango nazozonga. Yes. Odumodu. Igwe fomo. Nalinga yebele ko moloba. To sala yo ni na communauté o. To sala ni ba membre la communauté pour ba matete biso po o mona posa ko boma mutu batu po matete biso yoka yo. So bina kando pesa na mizo na tuda ka question wana me fera ba ko lenga. Quelque chose au pesa na salo mabete. Alors Igwe, ezala pour la dernière fois la ville tuda ka question buso babo. Batela couronne na yo. Mais tala ma mnezo sala ba musala na yo te. Jamais okota sino mamunanga. Pour inviter kozoka. Keba oya kozoka. Ngana zo kokisa kaka appel ya destinée na bis ya famille nanga. Alors ndena zakoloba avant nazala déranger na ina isabino ndena isabino ba loi ezawa e ba ndotambusa biso grand communauté tozala ngo ali ono atangela ngango pour que comprendre ba loi nini wana na komi ono ebutanga iwo ejo kamu no yo telema ubutanga ko fanda telema miyaza ono wazamuka onera ko de kamu no yo na pesel loba miyaza ono na ko lia bilo mbale Igwe ofoma agosala cérémonie pona kozonga bana na biso
te ekozala toujours bona kosalaka cérémonie ya omeka naya wana eza lwa liboso Wonderful Lord. ezala lwa kitoko Before any boy or girl soki eza na jeune fille to jeune garçon alingi abala to mwana mobali to mwana mwasi alingi abala any function or ceremony, akoki kosala cérémonie moko ya libala such a person must first of all obtain jusqu'à ce que mwasi wana faya nano pa na ngai nga moko to mwana na ngai adécouvrir ye nano apende akoki kozwa droit kobala that will be organized. po ezala organise As long as this kingdom osi lota remains, royaume oyo ekoexiste biso ozali bachef suprême to suprême autorité bozala calme ngani nakomi suprême autorité fanda na nalingi makambo esalama na ordre ezala bien esalama na ordre that is why we organize this law. yango wana totie lwa oyo yana moto aboyi ngai nayinobaka nyonso ezoleka bien merci keba na makambo ozoloba mpe bokoloba soki ngai nakei po ekoki kosala moto azoka to akufa to akatama na machete. Alors est-ce que tout va bien, tout ça va? Ok, bondimba loi ça va nakende nga ok nakei odo modo ozokilasa musapona lobaki olasa olobi te ntango azalaki awa yo bongo yokende olondima ngo mpo na nini bebe bampaka bavote loi banda kosalaka feti moko mémorial mpo na mwana na ye chaque année bakoyambela honneur mpe bango bakomi loko bachef suprême to bakomi ba autorité suprême ya mboka oyo. Bana nanga bozanga tala tike eloko wana ozosala wana nazala nzala ke otikelanga olamba lotso nalia odogo ozosokola ozo chaswe na mapapa oke wapi eza réunion mama tozala réunion mo na église na prêtre oya te na oya sala noki okereta oh nano siri kaka te ata tozoke na réunion libala ngo boye te quand même otokotika yo nakomi pembeni deja nanina silisa toke na biso ayanda na ye bozela naolatela lipapa bozela asala noki ozokende kobala to ndeni mobali nanga ozongi boyei malamu soyez le bienvenu soyez la bienvenue soyez bienvenue. Problème eza oui problème eza na mboka na prière nanga eko munene te ekokisama te nini yango mobali nanga odumudu abengisi biso odumudu mwana odumudu omekania azongi hey oyebisanga verité obi ozobangisa biso bango nde bazokoze deya baproblème na village awa. Pardon, ma jeune. Spécialement yo. Zala musika ya mwana na ye omekania. Ozala mwana nga moko ya liboso. Na boyo kenda koswanisa bango. Mama papa, est-ce que tobanga bango ka? Bango to niveau na nga te. Jamais la rose à la mia criminelle quand même. Ok. Dikena. Et là, on va débattre en côté. On a clair, on débattre en côté. Roto sangai. Azo biso vérité zala musika na yo kela papa na yo. To sokoli maboko. Na makambo. Kolo bateke to pegisa kiyote. Ya. Ya. Piko yokela papa na mama go ngala ko banga odumudu te ko banga mwana pete biso de totam sa village
Bozo solo lisusu. Ujumwa, oui yaya. Kene kokotie kolamba loso na yo wana. Inda kama bena kati ya village bazwi nouvelle ke Omekania to Omeka est de retour na kati ya village. Bayebi ke lokozonga ya mwana oyo eza lokola retour ya bademon na nzoto ya mutu basali délivrance. Ekosuka ndenge nini oyo ezali libota na nyoka to ndenge nini. Kebako o bambila to ndenge nini. Eyindaka mabe na ndako oyo ga moko bosongolo pakala. Pwani buza okote bokote na ndenge brutalité mutakufi. That is what calling my visit road. Eza parce que lobike na yako visiter na brutalité yango na bomi. Fiomena. The things are not the simple I think. Ozo kanso nga zo kansa. Authority in this land. Yeba kinga na zan autorité sika. Mwamu zoloba, Fiomena. A minute in this land is enough for you to know that powers have changed hands. Faut pas que puissance s'est changé côté. C'est que l'on y est bon la minute. Nyonso comme yangai nyonso za yanga. Mekanaya. Ngai Omekanaya. Ngai na leader. Ngai na za grand. Mekanaya. Na za mokonzi awa. Authority in this land. Na za autorité sika na village. Lokola autorité sika na lobi boy. Going to that house. Na ningo kontra kati ndako. Hand over to me. Zwa clé ya ndako, buku ya lupango, ya mituka ya nyonso za na konti na banki, zonsa pesa na maboko nanga. Na ndenge na na buta ndela pe ko déranger ko babuzoba. Butu zuzu akufi. Deux fois tie. That is for talking trash. Eza parce que ogangeli nga na bomiye. Est-ce que tuzo swana? Tukungo magadi ko so ke. Ko pa kata ndako lezo na ba document. Boli bisaka. Nazoya. Bana Salanoki Ozandaku Odumodu Omekania ana ngo besoin et comme base na et comme ndaku na mais ils ont par force na kata village police pardon ba criminel mo ba na kata lupango na na zo babo ndena zo bisayo ba bomi 2 personnes sécurité na ngamoko na garde na sentinelle à porte. Oui, na numéro kaka na bolanda kalme pardon. Boya interview pardon. Taisa buke. OK. Ndanga za kitoko, oui za kitoko. That place, the combatant one can pass. So strip Bakar fait et tonda le côté wana Bakar ya muke. they do barbecue for you. Yes. Ti côté kuna. Na ozana bezobo mutuke za mwa liboso kuna côté bo ba regarder entrer. Stop. I hope keys to these cars are there. Yes. Je crois ba clé ya mutuke eza na oui eza. Nyoso yango. Please. Don't kill me. Pardon, vous mangate, pardon. Pardon, vous mangate. Zora clé, dans le document, beaucoup le pan, vous mangate. Ish. Chief Mena, oui. One more thing. Et tu connais le mot. You know, so I get your phone number. Yes, I do. Oye, que na numéro na yo. Ya phone. Nazo tin la yo compte bancaire na ngakala minte. O transférer ngambongo dans une état. This mansion, many of my guys know they turn up. Ba so o transférer na ngotela tenta baya na ngaba kuluka yo. Understand? Oyo ka. If you hear me now, sir. Chief Mena, oui. If you go police, I know the second. So que la police ba jeune nga so ba moni yo kaka. If I know see that money, Ozamuta okufa. So la mono te dans une état mbongo na osenga. don't come here again. Bima na village mususu ko ya osute poso sali yango na oboma yo Kill every member of your family. na oboma ba mambe no sa famille loko moto otika na famille na 5 million naira to turn up. The things are not the things of na na posa 5 millions de naira
dans inédita oyoki kolinga liboma bima yoke yemba na banki ezila mbongo vie eza elengi amen bokota na ndako na bino Prayer, just dash us mansion. nzambe arépondre priere na biso apesi so ndako ya moto wapi clé bayaya Do not start. oyo eza trône na biso ebandeli boya kozwa bashambre lelo bandako na bino boya kozwa ndako na bashambre na bino na mituka na bino me awutaki kobenga polise ndeni polise azoyaka te mbu mbila azobeta na ndenge brita ndela kende kobenga yo garde na porte police na porte bofongo la porte autoridade agent de la DINIC agent de la SIFU agent de la SWIC oyo ezali police commandant oyo ezali anti-terror bofongo la porte fongola bango porte ta so babanaye awike babangana baombila te botya minduki na mabele sikoyo na minitio I repeat, drop your weapon. na repete botya maboko likolo bobwaka minduki na mabele But you they repeat. The person know you the first time. on répétait pour Agnès que tu étais pour la première fois hein okasi uza liboma That for your DPO. tala police bozonza bo That wuti for your commissioner of police. tala sinayebi te soki oza nani commissionnaire ya polisi soki nini zonga Why they no come tell us to ndeni basuperieur na yo bayaka te misio kaka bino bazipwaka bayaya bobetama masasi bakoto immortel masasi ezokota te eske ozomona mozosalama badipio bazobeta masasi elinga osakana te departement police esisi bachargeur nyonso ya masasi me eloko oyi te nzinzi ya mai Listen well. boyoka ngai In case you forget, you will now get. peut-être bobosani So one of them must remember what I want to talk to. nali koboma te Message for the DPO or commissioner of police or anybody we send in a call. tala yo mutu batindi na message Make anaya na me be the yebisa bango omeka maya aza awa kolomboko they rule my people now. ngai naotambusa pepe na ngai I go give them. Make una no put mouth for waiting no concern una. na miniti likambo ete concerne yo te bima yo zonga na porte wana muzelo okotaki na malembe I know everything about you now. Na me want to climb for police. nayebi te nini yango ozoluka yo omati nokala mingi te nayebi so keba lupango eza bien te It's why they no say, nalingi te bato no bakufa bosonga nzambe outi but I know kill una today. nakobela okake na tonnerre eboma bino Because I know say una get family. Now also, una me naboyeba problème famille oyo ya kolela ya koderange awa alo lelo nayoki bino mawa bozonga nzambe outi boyebake awa bakotaka te ozoyoka Tebo and the rest of you. naoprepare aire na oya koboma bino nyonso bosala na polise One left, I repeat, na repete lisusu for my affair. Or I soki okotisi na bafere na ngai nakobosa na yo te nzambe make anaya. yo omeka na ya I go kill all of una. nakoboma bino Are you hear me? boyeki Rabula go as go chop. When I come up for ababoliba bouge dipe asanti ke je eza mabe bakotala mwa masasi te soki tokosuka wapi pome to replie na base na polise nde toyeba nini tokosala ayaka yeyeye yo how far with the girls wey dey come now? bajeune fille
erni ndazine dita ba combien baza nombre bititoza okay babengisi ba jeune fille babengisi biloko babengisi bado babengisi passer par là bake basali ba makambo na kati ya village avant baya kokota na ndako si bapesaki mpe déjà adresse filme eza somo tozomona ndako jeune fille alati pembe azosala misala esalaka bien yo jeune fille ndeko mwasi oza na ndako ozosala misala ndako eza mpenza symbole ya malamu na vie ya ndeko mwana mwasi zombe apambola belinda biki rouge mama ya ndako mama kaza video zombe apambola yo mwana mobali moko auti voyage akuti yaya yambi esalaka bien yaya wai mwasi na ngai makambo olobike mwasi na ngai esalameli ye odumuda azwi ye me yaya palo ozala calme kosilika te odumuda azwi mwasi na ngai ozobanga aza calme ozobisaka aza calme mwasi na ngai aza na boka ya odumudu ozobanga aza calme aza kaka mwasi no te bazwi basi ebele azozwa azokende azodetui bavia bato ba jeune fille oza na kapasité nani kapasité akozongisa mwasi na ngai obe aboma ngai lelo obenga na boma obe apesanga mwasi na ngai yaya yaya ke signe odumuri papa nini yango nayeki ngonga yaya na yo wapi ye asili tanga ebiseke mwasi na zanda kwa odumudu poto tika kende na stope ya kei kakazui moto azongi kenzi yanga nzete nanga mapapa sapatu na ngai na kende ewo sala mbango odumudu monsieur pardon mwana sala wezate na bala naza mafami marie naza fami libete na marie na yina basi na vi na nga na yina bango makasi basi mosusu bazokengela na nsima ya nini okosala makambo nga na tindi osala mese tika nga nakende nanga namoni wana posa omona lion tigre azala kati na nga oboyi kotosa nga na pete alo ngomona kanda na nga ngomona nga mamona osala ayo omoni nga ayo fongola pose koto okota te okokende wapi olingi naye kozwa mwasi na ngai mwasi na yo tika napesa conseil mon frère bosana ye liboma yo bima fongola pose na koto okokota te na bilongo ayo fu ongokufa poameleni jeune nazoma nakenda ye abosana momi na ye azotya ba désordre fongola ye na porte fongola nga you okay up bayebiso eza place ya désordre naye kozwa mwasi na ngai bayebiso kazalaka nayoki odumudu moto azwi mwasi na ngai nana pesa mwasi na ngai azonga na ye awa na bala ye je crois descendance na bino boza maudit na problème ya liboma boza liboma namoni ya liboma maudit mwasi ozwaki wana abongi na yo te mwasi apembe ya tai ya bongo abongi na yo te aza ya yo te akaka kima yo odumudu kuta ayede yo po asekirize ya kima te yo kaka soko nga kontinue mpo na ye soki akomi mpo na gramete odumudu aza su ya yo te yo zonga awa zonga yo ozomba ta yo oya liboma nani yango oyo azoderange kimia na ngai aye kozwa mwasi oyo nga na yeli oyo naye kozwa mwasi na nga yango nde ozotya deso yango ozoganga kaka mpo na yango nayebi so babengako na soki odumudu soki nani nayaposa mwasi na nga sikoyo
osanga na basi ba mtusu bombasi na ngoko sanga nete na banga yote yaya kende nayo yo so gangela ngai ongo kufa wayenda odumodu bolongo ya grand odumodu yaya mema koro bwaka na katikati ya village kuna batu bamona odumodu krakapu deux fois tena odumodu jeune fille rolo lingaki yango ezala britandela okozwa pe britandela odumodu le grand prêtre odumodu nazokeloko na nango besoin même par force nazoka nyonso nango besoin même par force odumodu a décidé azika bwa moke na diamba akota ba spiritus ana jeune fille azwi bankomi na ndenge britandela beti na ngona mwa Johnny Walker banini po akoma yititi deux fois te uzana posa mwanda omela hey na posa makila na te fo pangusango obebisa mbeto na makila na yo mpangusaka deja odumodu soko collaborer na yo ezala bien po na yo odumodu deux fois te mawa ongo yao liwa mawa ndeko ke enosa mowei liwa mawa ndeko okei kende malamu de tokutani nyonso na mboka ba angelu nini yango babeti masasi pa odumodu hey ekene ya ekene wailing donc baolela oh crying chideke odumodu liwa wa mabe liwa za mabe ekene liwa azobasi azo mibali azo ba papa azo ba mpaka liwa azo ba bana mike ba bebe liwa kabola bana batika ba orphelin ba orpheline liwa atika ba papa ba kiyolela bana bakufa azo bana ba 35 34 20 ans 10 ans une année 1 mois 6 mois etc. liwa azana mite liwa azana ami intimité pona ye mutu nyonso abengami afo akufa zomba sunga okukufa